nanga na jugement wana be comme na zano na bomo makasi za surtout mikoleki na bela na ningo sala te na ces 3 semaines na mbeto mes pantalons faut bala etsayo donc na bi bato bisema mso que nous ça test à poison tant mso batiro poison tant mso tanga ngabe bon na sala bi examen nyonso na sala bi examen nyonso et puis bato zo beteli solo ba garde corps na sa podium ma beti bangi puis ayoma vous papa vous faites Denis les autres hommes na la TV koloba ke na mboka na biso kongata serviteur ya malamu azate Alvin nga mutalo ba ke basala nzambe na mboko bazate ça c'est une injure ezana poto papa basala nzamba nguya basala nzamba soba na Kinshasa pe bazali mais papa Maxio tolo peut-être bongo za musika na ba mais o ya le biais da prophète des nations mais papa Max bilo muso koza ke molimo mo sante pousser azana posa te ki azana conseiller na emo wana a conseiller que le babolo bilo muso za net que molimo et pousser net que prophète des nations na makamwa lo ba ke basala nzamba mila masanga kindumba kipidité bilo ko biona ba femme mariée bona monte quelque chose molimo ne poussé prophète des nations aya kolobolier que ayo katala prophète des nations est-ce que conseiller mamona zo kende boye batate belé bakokoma sévère envers basina ba on ba église papa et ça la ezélengita mutranzamba lobake tobimana basia bato un nombre de tobimana basia bato basia mabala ngalo ki passe pesoni. Vous imaginez papa moko asambelaka na etava une bossa TV na moi si na samba l'église songolo paka yuka que nombre de dire à la télé que non tobimana basia mabala tout ça papa mutu mo zolanda bis généralement zolanda un responsable un professeur d'université un homme responsable vanda la nabo et là ba que non tout ça attention ba parole na biso maintenant to commune na ba jotro même dans mon évangile ba jo ba komi to ba yanke ba koti trop dans monde évangile que ba langage ba légèreté dans langage ils ont ça la penza et ça la propreté il y en a biso que moni nzalo za na mboka ba te belé ba s'improviser na ba pasteur bon moi ça peut pas monsieur prendre une tabi que to mela lotoko to mela bangi to sala ka boy to sala ka boy ce sont des choses réelles qui se passent il y a moi c'est un peu bandimi ba sala keba bandimi ba longo na monde fanatisme avant le l'autre l'église on s'est rassuré que les églises ya solo pour les commerçants aventuriers et belé ba koti le na tonga na nzambe baza pe basali yango nzambe ba ke to yeba bango na misana bango mene ko bima na poisa et comme ko bima le polele un homme de Dieu n'est pas n'importe qui quand bozo makambo bongo vous comprenez déjà batumi ba mi komisi ba pasteur mais batika jamais kozala pasteur et non mais oui batumi ba mi komisi ba pasteur batika jamais kozala ba pasteur. Non, de Calvin, il y a encore des serviteurs de Dieu dans Mboka Congo, basé belé. Ils en a poto, papa. Dire que na kacha mboko basali ya solo bazate c'est faux. Moi je suis un homme d'église. Ils ala yo, papa. Basali ya nzambe bazali. Mbalami to connaît basali ya nzambe o balika na TV. To poser en chaîne à télévision, mais non c'est faux. Il y a des hommes de Dieu qui sont dans le Muso les canines à TVT. Pour ce toi modèle. Tout ça la paix attention à Maloba na biso. Malobo to le média, Malobo il y a déclaration na biso. Eotikala. Ezotikala batwaza kolandango et mutu na mutu ako interpréter ngona ndenge na ye. Alors le somme na ngeza ke nzamba sunga biso, toza occasion de chute pour na bato belete. Toza occasion de chute pour na bato yo o bazolanda biso te. Toza occasion de chute pour na bato te teyaka. Toza occasion de chute pour na bato zo biso lokola ba modèle, ba propos na biso, ba réaction na biso, ba attitude na biso, ba regard na biso, te ba ko tenir en considération. Sinon te to comme objet à scandale, to comme objet ridicule. En ce moment-là, to comme obstacle pour l'évangile. Mais papa Mac, shalom, 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 bien-aimé dans les Seigneurs. Un grand merci na bande union tout bazola na biso de partout. Merci na ba union tout parce que na vraiment musalo là na moni pasteur fils amis la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo moko ya motema pibin c'est de homo depuis Londres na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston les frères papi combien na Nzambe ya lola amona bonzambe na bonzambe Yesu de mosuki si bien-aimé dans les Seigneurs les mains ne triomphe jamais toujours na
peut-être d'accord informé bino ya émission na bino rien que la vérité ska bonzambe et qui t'a ranaloye na maloba pe na misala bien aimé lelo n'a rien que la vérité ton soloni to lomana to yamina bien aimé bomona ki ba makambo elegane belé na mboka na biso na corps du Christ bien aimé dans les Seigneurs et tout à l'heure là bien aimé et comme on dirait bituma ya les deux grands pasteurs oyo ya mboka Congo bien aimé dans les Seigneurs oyo ya bengami pasteur Kizami na Kibila na pasteur Sony Kafuta Dikolo ya nini ya Rossard Malona oyo ya Seni. Qu'est-ce qui se passe au juste bien aimé dans les Seigneurs mutu côté mais to mira ko yoka ba audio moko ya pasteur Sony après to yoka pe ya Kizami na se batela bis extrême OK kobanga nzambe nde sali qui n'a pas si mot d'ordre te kobanga nzambe bonga si mot d'ordre l'église ko Kizami na Kibila lo ko so engagé toyebi bango o afandanye toyebi bango za mwana muke aza na respect na mikolo ozomona toyebi bango yo kobanga nzambe nde sali qui n'a pas si mot d'ordre te kobanga nzambe bonga si mot d'ordre l'église ko Kizami na Kibila lo ko so engagé toyebi bango o afandanye toyebi bango za mwana muke aza na respect na mikolo ozomona toyebi bango yo. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs, là, le pasteur Sony Kafuta Rockman, toujours dans ma camo Seni, bien aimé dans les Seigneurs, tout rappelle extrême qui est Kizami na Kibila, Max depuis Paris, et on se retrouve tout juste après. Parce que les ceux qui Mbokezan et Tawana, nous avons une part de responsabilité parce que c'est nous qui avons présenté candidature à Nanga comme membre des églises de réveil. Et je m'étais levé à ce temps-là pour dire que Nang n'était pas des églises de réveil. Et jusqu'aujourd'hui, tu es dans l'église à Nang, une église de réveil. Et si c'est la même chose qui doit se répéter aujourd'hui, c'est vraiment regrettable. Et en plus, je voulais éclaircir que l'église de réveil est sa unité. L'église de réveil, c'est ma plateforme belée. Ce n'est pas seulement RC Pascal Chejarna ou 8 qui est celui qui a le monopole pour représenter l'église de réveil. Non. Nous avons le haut conseil des églises de réveil, ils allaient à part, ils ont des églises belées, où les gars coupent l'église, l'institution chez 8. Alors, pour la bus, au conseil, nous ne sommes pas d'accord. La proposition et la présentation, il y a la bus au Ronsard. Tout ça, les Kamuna y étaient, mais tout le monde qui, avant l'élection, la réforme. Il y a la loi électorale, réforme, il y a CENI. Et ça, la MAPE, tout ça, l'audit, il y a CENI, tout le commune et les kaki. Et qu'est-ce qui s'est passé tout projet de Rwanda pour finalement tout choisir le mouton dans 2023 d'élection à la Malam. Donc, il ont partagé position, il y a évêque général Sony Kafuta Rockman. Non, je ne partage pas même avis naïf. Donc, on a vu à présenter Rossard, moi, je suis avec le conseil. D'abord, réforme et puis Rossard est tenu moteur de ma camion, c'est un patriarche, le patriarche, c'est de l'élection Salamati, il dit qu'à la base, le général tenu, le patron a tenu. Alors, la même personne, on ne peut pas les ramener parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Et on a récité. Il y a des leaders qui sont connus parce que les leaders sont connus sur le plan international, sur le plan national. Alors, pourquoi pas choisir que la leader non soit pas orientée point de vue pour discuter pour avoir mon compte. Non, voilà, je ne suis pas de même avis avec eux. Alors, évangéliste Motuna Soukalimbi Sangai, mais n'est-ce pas que ma confiance qui est nos responsabilités, bino ma confession religieuse, vous avez tout le temps à présenter candidat au bino Bosepeli. Maintenant que le vin est tiré, pourquoi ne pas le boire? Pourquoi vous avez condamné Batumsous? Et pourtant, la responsabilité vous a été confiée, évangéliste. Kobanga nzambe nde sali qui n'a pas si mot d'ordre te. Kobanga nzambe bonga si mot d'ordre l'église ko Kizami na Kibila lo ko so engagé toyebi bango o afandanye toyebi bango za mwana muke aza na respect na mikolo ozomona toyebi bango yo. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, Boyoki, qui s'est mis dans le lobby que l'église des réveils et Talibango, aïe, Andimi, Rosa, Malona, Yazo Sing, réforme, Aza d'accord, la décision, il y a Sony, Kafuta, bien aimé dans le Seigneur, Sony, le lobby, après ce monde d'ordre, là on est.
engagé toyebi bango afandanye toyebi bango aza mwana muke aza na respect na mikolo ozomona toyebi bango Papa Max réaction non d'abord na pesio merci ndeko na ngai pour na invitation pe shalom na bana nzamba zone na à travers le monde nakanisi que église ya mboka na ngai eza malade qu'on se le dise église ya mboka na ngai eza sérieusement malade nakanisi toutes les institutions du monde nde na lobi na nzembo na ngai single oh je dis non et non toutes les institutions du monde peuvent échouer mais sauf la confession religieuse ceux qui ba politiciens ba komi koya ko pesa conseil na ba confession religieuse ba politiciens ba komi ko luka ko réconcilier bato na nzambe c'est le monde à l'envers ndeko alvil mamozoli kan église mikolo zo sala soni ba momo toza o ezande momé sengeli bato na nzambe batelema bato na nzambe bapesa ba orientation bapesa ba directive pour la émergence pour le développement pour l'épanouissement ya mboka na biso mais autozo ka ba média sincèrement ils ont ça la passe na motema et c'est comme ça d'ailleurs na comment ko loba été ceux qui ba ils la passe pour les politiciens belé ba bongwama et vous allez passer pour les politiciens belé ba kababo ina bango pa na nkolo pourquoi puisque biso église buzoba na biso bimi polele Tommy quitte ici trop na bassesse Tommy quitte ici trop na légèreté. Alvin Beya, tu es un grand journaliste Namboko. La télévision c'est un instrument puissant que Dieu nous a donné pour l'évangélisation, pour le salut des âmes. Mais ce qui t'a transformé télévision, t'a transformé médias à un lieu de règlement des conflits, à un lieu de règlement des comptes, je suis en train de pleurer. Depuis un certain temps, on a dit des déclarations, on a dit des interventions dans les médias. Oh non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Kendeki tozoki mbongo tosala boye kutu akingani ajo ango ya biazala karateka alinga beta ngai tozoto papa des hommes de Dieu Alvin mais tokomina souka ce qui se passe là, beaucoup de serviteurs de Dieu de mon pays doivent s'humilier et demander pardon au peuple de Dieu. Je réponds, beaucoup de serviteurs de Dieu doivent s'humilier, demander pardon au peuple de Dieu. Va profiter de la confiance au PC Bango, va profiter de la comment na ndenge nzamba memi bango ba kanisa ite non biso bandimi toza lokola ba marche pe na bango biso bandimi toza lokola to comme lokola ba produit moko pona bango de Colvin na lingi que si nous a très suivi non otozo vivre mikolo nzela masanga na biso ezo sala soni non soni mais papa Max Mbenga avant que tourne na mozino ya émission na biso na lana ke émission mo bosana na papa Kizamina Kibila alobi ke ya na d'accord na église des réveils na décision o ke bango bazwa ye azo sen ke basa la réforme ya seni pour na rosa malona il faut basa la réforme ya seni mais na route ko lansko na audio to pasteur Soni Kafuta on dirait que modèle à l'obéle on dirait que entre bango boyoka nezate or que Bible zolo ba Paul azoba que soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ parce que biso ba na église ba na banto imiter bango na nini parce que pasteur Soni modèle à l'obéle avant na kuna azana mwana muke atosa mikolo na respect ya ba mikolo. Comment vous jugez l'émission Mikolo Ezo Salam? Non, je crois que Alvin Beya, c'était une très bonne question. Les lois sont sécrétés. Et l'eau qu'ils ont fragilisé l'église de réveil, ils allaient manquer à unité. Bon, moko ils allaient rater. Jour, bakambignon c'est l'église de réveil. Bakozonga na bomoko na boyokani papa ekozala une grande confession religieuse dans mboka na biso. Mais malheureusement, bomoko ezala raté, boyoka nezala raté. Il y a un sérieux problème, il y a
il y a conflit à leadership où depuis kala ezalaka kati na église de réveil. C'est ici l'occasion pour moi ko senga bango bazali batata bazali basel na Nzambe et ce qui kati na bango boyoka nezalité ba te ya bisoni. Si bo moko ezate bolingo boyoka ni kati na bango ezate mais ba te ya bisoni. Bazali ne ko fragiliser institution na bango ezali église de réveil. Ngana kanise qu'il est temps. Lelo ndeko général Sony Kafuta Rockman azali président pe représentant légal ya église de réveil na kosenga na ye Nzamba sungaye aluka asangisa bango nyonso bakoma eloko moko liboke moko ba o bazalaka te aluka bango abenga bango yeba pourquoi bino bozana église de réveil te ezali nini basangana bango nyonso tu wana ayoka yoka bango pe aluka basangana ekokoma une confession forte. Lelo ta l'église catholique emsu na commune na par exemple na commune ya Lemba au moins tozana Saint-Esprit Livulu tozana Sainte Bernadette tozana résurrection na mususu na mona ozata 4 et ozata 4 à 5 églises en commune à Lemba église catholique mais l'église de réveil est à combien? L'église de réveil est à combien? Mais église catholique na Lemba ozala 5 à 6 mais l'église de réveil est à combien? Et so sangisi bato fréquenter l'église de réveil na on fréquenter l'église catholique mais ezali une église de réveil ndi bato azebele. Alors ce qui lelo mena basangani bomoko bayokani papa mais ke mona Nzambe okite sous makasi donc nga na yuko sepelate ke bazai bato na Nzambe oyo na nzela na bango bato beli bakabibo na bango pa na nkolo na mateya na bango lelo ba comme sa télévision et si ka règlement de compte oya lobby ça donne une mauvaise image. Ça donne une mauvaise image et notre Dieu n'est pas glorifié et c'est une honte pour l'église corps de Christ. C'est une honte pour la confession religieuse au bazota la biso. De Calvin Beya. Mais les catholiques vont appeler un problème. Mais tu verras jamais un prêtre catholique soit kiré à Saint-Esprit dans les Voulous, avec répondre kiré à Sainte Bernadette. Tout kiré à Saint-Joseph à une télévision pour na kolobela kiré à Saint-Dominique. Jamais. Mais pourquoi c'est ça mon église autobé église de réveil? Et sous l'église de réveil Botamaki, les gens en avaient ras les bonnes églises catholiques, ne va pratiquer comme on a dit non. Il y a la vérité. C'est comme ça que nous disions. Mais le lobato benga qui réveille, ils ont les lots de Calvin. Moi je te dis que ils ont fait ça bien. Et puis ça bien tellement ça va conflit on a oui la télévision le dépense certain temps ba autozan à mois de juillet aux un qu'à partir à mois de juin même mois de mai ba déclaration mingi na ba télévision ils ont fait ça Sony et ça la même que ba y politique ya mboka na biso ba respecter bisoté il est temps dans l'émission na yo ko singa Naba scène Nzambe nyons ba tata nyons ba église de réveil. Nous reconnaissons Moussa Mnego Sali mais il est temps boyokana bosangana bomona bokozala Fox même autorité mboka ba respecter bino. Papa Max Mbenga tokoti pe na lisolo ya prophète Denis Lesotho zomona zolo ya na TV koloba ke na mboka na biso kongata serviteur ya malamu azate azo reconnaître que bazala na vie ya loyenge vie ya basi vie ya komila masanga ekobo nyonso mosana Nzambe ya so na mboko azate yo mondeni na bandeko ba papo ba bouger kin ba sima kin na ba miracle sima TV memam melama chama na télévision kobimisa bosoto ya boina mona papa. Non, de Calvin, il y a encore des serviteurs de Dieu dans Mboka Congo, basé belé. Ils en a poto, papa. Dire que na kacha mboko basali ya solo bazate c'est faux. Moi je suis un homme d'église. Ils ala yo, papa. Basali ya Nzambe bazali. Mbalami to connaît basali ya Nzambe o balika na TV. To pose en chaîne à télévision, mais non c'est faux. Il y a des hommes de Dieu qui sont dans le monde. Nous sommes les canaux de la TVT. Parfois dans l'église, ceux qui sont dans Mokali, papa. Il y a encore des hommes de Dieu qui sont dans Rotangela. Ils ont passé safari.
Pasteur Safari à KDC, papa. Mais c'est un homme de Dieu. Tala Moussala Zousala. Mais non, mais effacé. Le pasteur Israël Sembena Massina. Vous allez dire quoi? Au moins, on peut TV Penzata. Mais quel n'est que la Moussala papa na Zousala? Je connais notre pasteur Donatien Justin Kamba. À l'église, moi, Mouké na Kapela Wana. Alvin, ta papa Nazana, le lois en a plus de 70 ans. Mais c'est un homme de Dieu. Un homme effacé. Je connais notre pasteur Nabaromba, pasteur Timba. Papa, si on retangule, descend. Vous autres, comme pasteur Dieu donné si Taluemba, vous allez dire quoi? Cet homme de Dieu restait constant dans son ministère. Un homme de Dieu, où il a façonné Batebele. Papa Nkelani. Yorbo sana papa Nkelani Namboko. Moussa Mouné papa Nkelani wana sali. Non, Alvin, autant que de noms comme ça, Bazali, Bamsou, j'attends ma combote bolimbisa, mais Bazali, aussi, quoi, pasteur Roger, Botomba. À l'église, mon na Kassavou, ils ont une église à Mounene, mais un homme de Dieu sérieux, crédible, et qui craint le Seigneur, Nzambasa, la dimension au Luka. Mazari n'est qu'à moyen. Donc, Alvin, Ngamutalo Bakebasa, Nzam Namboko Bazate, ça c'est une injure, ils en a poteau. Papa basala nzamba nguya basala nzamba soba na Kinshasa pe bazali. Mais papa Maxio peut-être bongo za musika na ba mais o ya le biais prophète des nations o ya zaki proche na bango aibi vi babana ko mener ye moko c'est comme si à tout beli liboso caméra ko reconnaître ba fille ba vie ya mabo babana ko mener. Oui, Alvin, je reconnais, c'est vrai. Ezamba o ba bunginzela, ezapela o ba tikali constant dans les ministères. On ne peut pas généraliser, mais tout le monde. Il y a un Zoloba. D'abord, on met le titre. On a respect, mais pas de transaction. On a respect, mais pas de transaction. Mais ça, ok. Dans mon cannabis, c'est vrai. Ils ont basalo babunginzela. Na makati mankiona, ba faux miracle, bi simba, bi kota, ba pasteur Noalaire. Ne dema betenga li solo ya izama wana rolo ba on a TVT mais non voilà on a comme mawa un pasteur que tu connais bien il a zappé parmi bateau ba mona ke lokola ba grand entre guillemets mais pour un grand pasteur azalaraté ba mona lokola grand avec une activité mo quelque part et puis bateau zo beta li solo ba garde corps na sa podium ma beti bangi puis ayekom vous papa boyi longtemps kombo na été pour na ko boya nanga ba procès kuna justice mais be oyebié na oyebiso même kombo après émission et belé pe boyebié mais lelo mi benga ba benga ke grand mais avant ni na ko beta bangi ya ko sakanate. Donc, ils ont battu un miracle un pasteur au Yébiépé. Bon, on va bunginzela bazato lila comportement na bango. Dernièrement, je te parlais il y a Moutoulenzambe moko oyo pour la délivrance 5 mois na moi c'est un sous-vêtement pendant une période na tu vois bisal bazali belé et belé bazali ba pasteur Noalaire, ba pasteur ba Kwiti ya ba Boke bazali belé. Mais ko bossa na te ba vrai pe baza. Mais généralement, tout le monde est aventurier. Mais tout le monde est pasteur à Solo Baza, tout le monde est misana. Moi, je connais des hommes de Dieu Namboko qui aiment le Seigneur, des hommes de Dieu crédibles. Hein, papa, crédible. Ozoana buzoba pamba pambata. Yo se mutoka pasteur lokola Jean-Baptiste Sumbela. Yo ozoe na buzoba. Eh ba papa wana. Est-ce que ozoe na buzoba? Ozoe na buzoba ta. Bazali belunga na yebi ba tunanzambe na mboko yo papa bo sala musala ba musupe ba pambolama. Ba musupe nzamba pesa bango ba moyen ya kosakana te. Mais ozobona na bassesse ta, ozobona légèreté te, ozobona mamba pamba ta. Un homme de Dieu on a dit que ba pasteur na Alvin, base de conseil à communication, c'est très important. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé quand on est un serviteur de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé, sinon ton pengu sabato. Télévision risque un règlement des comptes, surtout quand on est un leader, on est un homme de Dieu. Congo, on a comme la conclusion que Nzamba suscité nouvelle génération va serviteur de Dieu. Ce qui se passe là dans l'église Nabiso, bate belé bate nek na bila nzembo nanga, bate belé bate kiki bonzambe, pona mbongo, pona lokumu, des hommes de Dieu pona mbongo, bazali capable de nyonso. Conséquence de l'empoisonner côté l'église.
pasteur akufi na poison ndeko akufi na poison azo na cadre d'église bato na nzambe balingi mbongo ebele balingi lokumu balingi bakoma lokola bamitie lokola ba star à l'instar ya bandeko toyebi na ngambu wana. Voilà pourquoi le tozomona mamo nyonso ozosalema oyo na télévision ezali soni. Il est temps basenga nzambe pardon. Merci beaucoup Papa Max Mbenga, toujours dans le cadre de l'émission na biso tozokoba papa. Réaction non par rapport ya basana nzambe mususu peut-être que Denis les Sonika Futa baleki na télévision na ba émission kolela na koma mokonzi mboka ke bazozo eloko te. Série à Mobutu Babango s'est retrouvé, série à Kabila, les Raïs Babango s'est retrouvé, mais tout Denis les scouts à l'obé que Bafouan Maboko, gouvernement Bazo Sonic à Fouta Koutou, ce qui est grave à l'obé que la réunion Mokonzambo à Bengsagi Bango, à Kotika Bongo, à jouer l'oroté, Tineng à Bimai, à Kotek à Bimi, à Subika Kame, à Tikal Kozwa, et l'oko Morote et pas Mokonzambo, à pas Zo réclamer sur Makamambo, à Zo regretter wana bayebaka keso bayembaka basali na nzambe maboko pamba te non bazo yamba binoka maboko pamba il faut bayekola moto amado yamba bato malamu ezalaki président Mobutu moto pe yamba bato malamu ezalaki au sommet Kimbuta bana batikali soki okei osongi okoregrete kabila na yo te tozolo bango solo ba oyo mokonzi batambusaka moto na nzambe pamba te okozwa lipamboli eza soki 2-3 vidéos mobimasoni à lobibo papa ko mona ndenge nini ko comparer basala nzambe ba propos bazoteni na basala nzambe ya kala omoni eza cupidité to ezali droit na bango. Ok, na pesio merci mingi do Calvin pour la mutuna na landi pe ba vidéo wana moi ebele penza bipai na bipai bon ngana kanisi que général Sonika Futa na zana streaming na ep respect mingi na ye azana bomoyi yo zali journaliste munene caméra na yo kota bipai na bipai na ebe que ceux qui okutai na ye otunie pourquoi lo baki bongo na ebe que a répondre yo a yebi motivation a bi pourquoi na ebe te na moment na yaza mutu nzambe nini o yalingaki aloba nini yalingaki communiquer na bweta msuno sala non sala mauvaise interprétation na répondre na place na ye mais aza vivant jeune Sonika Futa amba téléphone na ye moko so komeli obengie na osepela un peu question pour cette question là seulement il y a loba pourquoi loba ki yango ezaki pona nini na ngi moko répondre que ngai na ba ko répondre na place na ye. Vous avez monté Babylone, monsieur, c'est passé dans le corps du Christ, mais un peu qu'on quitte l'église de réveil, papa. Bon, normalement, quand on a émission de Bananabi, que nous avons kanisa. Si nous avons maté sur un niveau mon boy, ils ont bien battu un zamba dans la conseil à communication. Très important. Pour une émission vous préparez. On met Félix Aza, tout va conduire sous Bazalia. Soit par exemple, il sera devant la presse. On prépare. Ayebi ki boye pour mais non loba ngana comme les États-Unis te batumso wala na États-Unis wala na Canada wala na Belgique na France et c'est une seule attention micro eza un mistake micro oyo kaka lelo tala biloko neto komi na yango nana yebaki dans ça ngana batu na nzambe baza ba conseiller communication avant émission bo préparant on a conseiller en communication boye pour biso to ba modèle tout ça la fait attention na maloba na biso malobo to ba ba média malobo ba déclaration na biso ezotikala bato baza kolanda ngo e mutu na mutu ako interpréter ngo na ndenge na ye. Alors le somo na ngeza ke nzamba sunga biso toza occasion de chute pour na bato belete toza occasion de chute pour na bato yo o bazolanda biso te toza occasion de chute pour na bato te teyaka toza occasion de chute pour na bato zoza biso lokola ba modèle ba propos na biso ba réaction na biso ba attitude na biso ba regard na biso te ba ko tenir en considération sinon te to comme objet à scandale, comme objet ridicule. En ce moment-là, comme obstacle pour l'évangile. Mais papa, Bilo, monsieur, cause que mon me sente poussé, à un apostate qui a un conseiller, a conseillé que le babolo, Bilo, monsieur, net que mon est poussé, net que prophète des nations. Namakamo, le bail qui passe dans Zamba, Milamasanga, Kindumba, Kipidité, Bilo, comme on a ma femme mariée, bonabo. Au moins, quelque chose, mon lit, est poussé, prophète des nations, Aya Kolobolier, qui ayo Katara. Prophète des nations. Est-ce que conseiller Mamouna so kende boye batate belé bakokoma sévère envers basina ba on ba église. Papa.
ça eza lengita mutu na nzambe alobake tobimana basi ya bato un homme de tobimana basi ya bato basi ya mabala ngala oki pasi pe soni. Vous imaginez papa moko asambelaka na eta vani bosa TV na ye moi si nasamba l'église songolo paka yuka qu'un homme de dire à la télé que non tobimana basi ya mabala tout ça là papa mutu mo zolanda bis généralement zolanda un responsable un professeur d'université un homme responsable vanda la nabo yelo ba que non tout ça attention ba parole na biso maintenant to comme na ba jo trop hein même dans mon évangile ba jo ba comme to ba yanke ba koti trop dans monde évangile que ba langage ba légèreté dans langage ils ont ça la penza et ça la propreté yeno biso que moni nzalo za na mboka ba tebele ba s'improviser na ba pasteur bon moi ça peut pas me surprendre je me tabi que to mela lotoko to mela bangi to sala rabo to sala rabo ce sont des choses réelles qui se passent yango c'est un peu bandimi ba sala keba bandimi ba longo na monde fanatisme avant de l'autre l'église on s'est rassuré que aux églises ya solo pour le ba commerçant ba aventurier et belé ba koti le na tonga na nzambe baza pe basali yango nzamba ke troyeba bango na misana bango mene ko bima na poisa et comme ko bima le polele un homme de Dieu n'aime pas n'importe qui quand bozo makambo bongo vous comprenez déjà batumi ba mi komisi ba pasteur mais batika jamais kozala pasteur et non mais oui batumi ba mi komisi ba pasteur batika jamais kozala ba pasteur c'est pas parce que mtati école pastorale bobengi révérend mais non ba musupe ba mi yebi kazala ne pasteur te puisque un homme de Dieu ba école ko éthique et déontologie et le kolanga na yo tout ça pe na éthique na comme animateur télé comme journaliste nous sommes liés par rapport à notre éthique et déontologie il y a des choses que moi je ne peux pas faire il y a des comportements on allait au salon de société par rapport à ça tout ça là donc télévision c'est tout le monde de légèreté tout le monde de bassesse dans les médias surtout pour les hommes de Dieu taba catholique sont dans les médias tala abemo ko zulu ba na télévision tala prêtre mo zo ba oyoka ne lengi tali lobeli na bango tutu na bango OK mais biso lelo non comprendre été ezani nango juste mais nous espérons que au temps du soir nzamba zo susciter une nouvelle génération ya basai na nzambe comparaison nous ko ça la papa cette différence nous ko série ya basai na nzambe série ya ba musée indi na ba les série ya ba Rena Bonke série ya ba chel nzambo ya kala ko kene musika te ke série ya ba disciple na ba pasteur na biso ya mikolo kuto kene musika ndu Calvin to ba l'église de réveil mbeba ndeza lelo na l'église de réveil papa notre communauté lokola KDC communauté des assemblées de Dieu au Congo nazala na bango na sala pe mission na bango papa mambole ka l'église de réveil bon na KDC ata yo tonga ki église ata ko teki mbongo na yo osombi lopango tongi na limité église ango ata 15 niveaux bazio na buzoba Alvin ovana na ba ata yo mto sombaki yango KDC ata yo sombaki ovana ba olongwe pasteur batie mutu mususu o discuter ta tala ba pasteur na bien église de réveil ba pasteur ya bien bazali ya ba bonne manière bazé belépé mais comparé na KDC au moins ba pasteur KDC au moins na kwa za mutu na nzambe tango solo la naye au moins peut-être baza pe ba erreur na bango mais ba mo bo keseni ezami na pasteur église de réveil une église de réveil ils ont quoi zamba moko ezanga tata zamba moko mboko ezanga mokonzi toyebite na nazali mokonzi ezana okaka misu makasi ndokite donc kaka kibulu yeke kilo yengel ko papa un homme de Dieu ça n'importe qui ta mais pasteur Soni Kafuta azali président des églises de réveil papa na moni par rapport à ba propos na tenaki na émission moi le bik azape capable ya ko pesa ordre ke ba kanga ba église pe ba église non plus et quand même ba pasteur belé ba téléménier makasi misus pe ba leki na ba émission bon na ebi que aloba ka tam susu na ebi que komiki tsawana ezate na ebi que pasteur Soni aloba ki ba propos na ba ki baza pe preuve et omoni ba bengio église ba panzi yango lokola mutu je me dis avec tant sous première réaction il a réagi à chaud certainement il avait réagi à chaud mais naebi que lokola mutu par la suite
makambo ezala ki bongo. Il avait réagi à chaud. Ce qui peut arriver aussi à tout citoyen, à tout homme likambo sami boye, oyiko réagir bongo. Mais la kani cette azali tata zo kambalelo ni grande institution, tamso azolanda biso, pour ces ali que nzamba sunga bango, ba vandi ces églises de réveil. L'union fait la force. Ba sanga na bango nyonso, ba zo un peu oyo kabana, oyo zo kabani sa bango, ba tiango pembeni totonga église de réveil. Ba la tsepso mo pepe asika na église de réveil. Nana roza la pasteur église de réveil. Ba tala, ba bana pe ko sanctionner. Sinon te kaka boise église, pas une église catholique, la personne me ba kadesa. Papa, et zama sekita. Le rôle là que mutala là qui a la mouki a commis bishop, ala là qui a la mouki archevêque. Donc papa, non des autres zama casse la église de réveil. Yango comme on a maison fingisa matro, c'est qu'il est temps na mandat nae aluka penza abongisa. Par rapport à ce que papa ya mutuna mo pe bande o batunaki, na lana ke élément mo ya prédication ya kizami na zo bake kawo ya peyo azo attribuer na ba pasteur que bande ko ba collègue ne ba pasteur ne baza à la base ya bobebi mboka na biso RDC. Et pele baza pe minya ba konzi batika ko sala devant na bango. Ngala kasi ke kizami na oza na raison. T'as l'exemple le paza, bah pesi responsabilité na ba confession religieuse alvin, bah pour na président Séni. Mais ma kambeke na bouli et que mo bouli bimi. Est-ce que tu peux comprendre ça? Hein? Bah pesi responsabilité na ba confession religieuse, bah confession religieuse, bah ça nini, bah kamba Séni. Mais bapona pardon bapona muto kamba Séni conséquence makambeke na mobulu c'est inconcevable il y en a ba que non ben c'est nyonso iko échoué mais so ba confession religieuse et ba kambi nyonso ekolo bazali bana envers bango ne ba moment net moto pe na mboka bo bango ne bana responsabilité comme même bango kat na réconciliation comme même bango kat na bomoko malheureusement c'est ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Tant bazalana bango, pas ne tozana mwana, toi na banabo, ngalo mona mwana ngako likelanga mututa. Ils ont la responsabilité spirituelle sur l'autorité en Mboka. Mais malheureusement, la plupart mon aka intérêt qui a zu Jeep nae, a zu mbongo nae, est-ce que ban attend ya ko conscientiser bango, ko yebisa bango ba vérité. Comment mamba Seigneur repeli sa moto? Et si ko batula nzambe baza, et si ko batula nzambe bazo kamba, comment il repeli sa moto? Ils a soni pour l'église. Hein? Bato ba marché, bato musu ba kufi pona nini po ete ba confession religieuse ba sa ki choix ya malamu te. Ngana kanisi ete ba mabongo, ça peut se faire au Congo. On vous responsabilise bo pour la présence Séni. Mais na kanisi ke ezali malamu na suka to betika maboko to bi oh gloire à Dieu. Ba pesi bino occasion ya kotia bi. Mais boulou yeke koti katra banganga nzambe kata ba confession religieuse bato bimi na balabala mais bana basaya ki choix batu na nzambe non ya soni eza soni je te dis va l'église a failli na mission na ye église a failli na mission na ye nzambe Bino de boza toutes les institutions que vous choisissez sauf bino bato nzambe ba se ressaisir batika ba intérêt na bango ba avantage na bango ba sacrifier le la Christ a sacrifier ba avantage na ba travailler pour na bola mboka oui eza oui non eza non bazala au milieu du village tena na sepela une expression na l'église au milieu du village non non ceux qui m'a beza baba o ezali mabe malamu ezali malamu comme ça totonga mboka na biso et puis bato nzambe baba que TV sika règlement de quantité TV sika évangile tote ya Yesu makama ba na TV makama buzo bate ba na TV mamo ezo tonga mboka tamboka ndenge ezo kende net le batu ya FCC ba marche na marche papa mboko tozana ba chrétien belé ka mboka c'est vrai que ça est pays laïque mais sociologiquement RDC za pays moko chrétien ba chrétien bazali belé mais tala vie tozo mener na kati na mboka tala nzala tala pasi tala ndenge ezo vivre bino ba na nzambe ozo ba PDG bana nzambe ozo ba ministre bana nzambe ozo ba conseiller ba kondi bo sala musala malamu ne voyez pas toujours vos intérêts vous à la bénédiction pour na biso ba conseil bozo pese pa na ba kondi pour que totonga mboka na biso peuple congolais a sepela na bozinzamba pesa. Merci beaucoup papa Max Mbenga pour le message na yo
au bêtis solo et album, aux en studio aux albums. Oui, non, tout ça là, Nzembo Moko, titre Langwezali. Je dis non et non. Et pourquoi? Mais nga on s'appelle la, on s'appelle Ndo Calvin, oyo qui ça d'abord bande Nzembo wana, balada yango, et prochainement on a expliqué pourquoi dans lobby. Je dis non et non. Et Nzembo Zolo ba déjà malamu. Et Nzembo Zolo ba yango moko Nzembo za komi loba, eza komi loba. Non nani. Na lingi bato la Nzembo prochainement na ko expliquer yo eza d'ailleurs émission à liboso na osala na pour lelo to ça ba clip. Merci na réalisateur Nangaza déjà ndeko Arnaud to ça ba clip et prochainement na ko expliquer pourquoi na lobby. Je dis non et non avec Fox, trop c'est trop. Et pourquoi au micro il y a musique papa ba monsieur ezebaloba qui avant au comme musicien et mélancolo faut appel vocation ko te pas na nzambe mais sa vocation non Arnaud dans batana Arnaud de Calvin ngana zana voix lokola ya ba kulmato pété na voix lokola ba Jean René balekita te mais nazana nza absa ngolu yo comme Nzembo ngaza mission lelota ngana tangi na déjà na école primaire EP1 Livulu na ne rokumba Nzembo na l'école primaire na kela institut Mbanzalemba master nanga lokola chinois et la mela azali na Bruxelles sozo landanga abi ona zo bezaya chinois et la mela avec musicien ya Dakumuda o lela comment passer Christian Kimbukuso watu na Mbanzalemba master nanga ngimbi ngimbi ya ki soliste donc ce prof azate na classe to bandi ko yemba musique tant que qu'on na tene de la Gombe et ligo à l'époque baba yebi l'époque ya préfet Nzakuna Ndusi yisedi biso to bani musique kuna musique na ngana za une de grâce et pas Nzambe na komakande banzembo ebele sauf que ngamone nga oyembate et cette fois-ci ni alors et puis même na komaka biloko ya kala o tuza biloko ya kala nazo kende Nzambe atenga mal à l'aise mo ya kosaka na te nga souci za la grand banzembo na pesi nga bayemba tu vois netende ko nga moko nazo sunga pe miko frère Moïse yenda on interpréter banzembo nga minanga banzembo batwa yemba nga nazana kaka tamsusu studio na suni selon que Nzamba zo sunga biso mettema prêt na konja matière à pression na eu pression moko ya kosaka na te soki na kibonzoto sincèrement na lingana nga musique penzate na kibonzoto na lingaka te mais pression le kainga trop na au moins pe na kufi boye Nzamba tuna ngabi na psako cadeau likabo banzembo sala kiango te pona nini na ko banga na jugement wana comme na zano na bomo makasi za surtout mikoleki na bela na ningo sarate na ces 3 semaines na mbeto mais pantalon faut bala etsayo donc na batebisa mso que no sala test à poison tant mso batelo poison tant mso tanga ngabe bon na sala be examen nyonso na sala be examen nyonso gloire à Dieu que Nzamba sungi en tout cas il y a un grand changement merci Nalvina tu m'as toujours soutenu en tout cas na ope ba bondela ipona ngana be comme akasa ngweza tika futa nyonga nkolo we Nzembo bolanda et pas ndekulanga le titre ngweza je dis non et non deuxième Nzembo zo bima titre zali bota totala bota totala na bota totala ezali histoire na expliquer Nzembo ami balé mais na bi ngani bat balanda ba Nzembo na bota totala ezali histoire ya pasteur moko boye tant ba fiancé na sœur alors ça que sœur Azuzemi alors pasteur ne ko diriger église moya munene soit si sœur mo ngo Azuzemi boye talakaka toliaka na église musoko boti ko pesa mystique ngana bakotianga libanda en tout cas longola ka Azemi la sœur ne voulait pas ba mi ya pasteur ko benga sœur wana longola ka Azemi maman même ya pasteur aye no longola ka Azemi talakaka ko sala rien boye sœur et père et qui s'est mis 3 mois sœur aye ko longola Azemi wana. Les choses n'ont pas marché, trompe vraiment, elle était sur le point de mourir. Alors pasteur peut balayer, balani po libala yemba Nzembo, bakenandako. Une année de comme na 5 ans, c'est rabota raté. Mais pasteur yebi que moi si na rosa nini a robota te. Ce que tabande quoi ya pasteur, comme ko finga ser wana. Longwa nzete kauka kasi bota total te. Ko seka ye. Pression le cas qui trop pasteur ko kita tali na pe l'église a munene mbongo za pasteur ko bala mwasi mususu. Ta bali mwasi mususu aboti na epe bala ko bota ne bana. Ko to ser akipa sous certé. Et pasteur comme ko la même na canapé. Sous ser a sengier. Pasteur a pesa ka même
te o comprendre wa kosenga so asenge nini pasteur apesa même te donc même yimo pasteur comme ça moi si na yeke bota totala donc so rolandi yango une chanson mélancolique et rolela titre na troisième nzembo pesa omenga banzembo na ngeza dissertation. Donc sur le titre album ezali iko quel okendo mais nzembo liboso je dis non et non. Deuxième nzembo eza bota totala. Troisième nzembo eza nazozela. Donc voilà un peu ndenge que mais na seki nazozela siko ka suite ya bota totala parce que c'est razo a epsi nzambe bato asekinga balobinga na bota raté mbule komi ko pusana ngana okende pa wapi ngana nazozela kino na komona loboko na yo atezo mais papa vous allez aimer biloko yo bande ba histoire Blaise Makate boy te ngaza Blaise Makate ngaza Max Mbenga mais je vous dis que bato eza banzembo lelo te surtout ni Denis Ngonde biso bandi tato ki bana classe to ki na barza wa musha la kamba ayebi Zakari baba wa so mon vieux to une chambre mona ipen ayebi ke tanaza élève tozo ba barza wana tozo yemba banzembo donc ba Denis Ngonde to kutani na RTN sayemba a yemba ngape to le kane même émission to zela ya leki ngape na leki lelo bato mona lokola un jeune artiste te et puis na zoyemba te pona lukambongo na zoyemba te pona so na koma ndenge ni ngana ofuta nyongwa nzambe mais sumuta monike a sepel banzemba linga soutenir gloire à Dieu mais na lukana comme star te na yeko na yembi te po batia ngaka te na ofuna so na ti ko bela jeter mourant na salle examen ndenge tina bi bosu na kufaki sko ngaza na plus de 1000 nzembo est-ce que nyonso a titre na biona mutu na bi nzembo moko ti ya suka ene nzembo o ya mikolo na nzembo mikolo nzembo moko o ya mikolo o na yembeli ba député wana ne na salle o mikolo titre nango za député titre nzembo wana et obima petite za député vraiment. Donc ezobima mikolo député vraiment ezobima pe mais dans sengi na bato bo bondela pona biso sengi na bato bo soutenir biso nana beso tout nzembo je dis non et non bato bala nango attentivement je crois que DVD ngai ce côté ka bon ça c'est je suis en train de réfléchir côté KT maintenant c'est la business dans la besoin que message ça nini écoute par-ci par-là au moins nous sommes ça là il faut tout ça va clip à danger et c'est un bongo il faut c'est un bongo mais nous croyons que ça va nzambe balingaka musala oyo ba soutenir biso pe na si c'est pour nous merci le 1er août et ça inauguration à orphelinat partage ton père avec celui qui a faim. De Calvin, c'est une grande bénédiction pour nous. Tobanene bana mukilo ko la G entre guillemets. Tobanene le ko la G mais na moni comment Dieu nous a soutenus. Na comprendre que nzambe so apesi vision apesa ba makoki. On a été étudiant, on a une habitude au Kenya, la prison centrale à Makala, pour ça la badon, kotam orphelinat, en même temps on a été étudiant, on a une habitude au Kabola, moi mukina baninga, à un moment j'avais arrêté. Et on a non, il faut continuer. Mais fungola yango, toko fungola. Partage ton père avec celui qui a faim. Totalement orpheliné, belé, awa, kokabola moi mukenza bazo pesa biso. Mais tout le monde est aux appels malamu. Tout vendre sa structure na biso l'état PC sur ba document donc le 1er août orphelinat na binezo fungwama partage ton père avec celui qui a faim nazo mona ngolo kola couvent ponga mona ki séminariste na mona ngoro zala bana bazana era prière bazana era kolia bazana era baje on dit maté que moi nazo orphelin nga to longola bana image que sum tazo orphelin fait la maro pasuka il faut de la thé. Et la orphelinat moko nzamba pesanga longue vie à ville tu viendras oromona oyokele on dit maté que au moins le soba mona orphelin au mona kaza penda orphelin au mona kaza orphelin nengi to longola batu image wana les bana poto na pesi bino merci et belé bozambo na rabiso bon moi ni comment to cheminant de Calvin. Le 1er août, on a en direct. Ouverture, Tozana avenue du parc numéro 439. Na Monga Fula, mais on a Koubabé en Selembao.
tozo bunanza basungio tona besoin mousse pour na bana tona besoin banzungu tona besoin ya poste téléviseur tona besoin radio tona besoin pour na bana wana otala mwana boki ne lengi et business té kuna vraiment ça c'est devine absolument zali amour partage dans sourire ndeko alvin appelle merci sur le lot orphelinat wana et yebani na libana c'est ces garçons il nous a beaucoup soutenu non ça c'est un homme ndeko alvin obiso to zan ko pesa yo nzamba pesa na moni bolingo no comment tu nous as accompagné neti lobia quelqu'un la na émission na yo ndeko ana azana London alanaki émission azoti até déjà vélo ya ni mana peso kombo mamana até déjà vélo zoya to pesa ndeko moko boye en tout cas merci bato belé batinda abayi batangate bamona na komata poto to soka na Brazza na ipa na biso na Équateur ndena kende belé mais il y a des gens oyo kaka landeke pande ko Alvin bo simba mina mutema tam to tinda vélo to pesa ndeko moko azalaka na handicap papa na pesi bino merci vélo zoya ensemble nande ko Alvin toko misango nga mona batoka po atebia joueur atebia kabimbongo na mo mutoka po baki libanga Arnaud Ipeke babwaki libanga rabopa apesi mbongo mais bon pona musala ya boye musala surtout au mingi bino moronde bo façonner yango d'abord retenir date que le 1er août inauguration ya orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim eza pona bana biso orphelin wana mais to linga na nga lukela ngo kombo na linga so benga ba orphelin te po ko benga ba orphelin e mona lokola bazanga tata biso ba parents na bango nzamba pese za yo ezaye ezangai to sunga bango numéro na biso boyebi yango plus 243 89 64 86 27 nzamba pambola bino mingi pende ko Alvin nzamba kanisa yo. Merci beaucoup papa. Ma titre album Elexi Iko. Titre album nangeza Iko kelo kendo na kimongolo ba tambola malema wa pressé pour nani. Pourquoi vous appréciez aussi si classe lengo za loko la mutuana obandi politique lelo lengo za obandi kaka côté abandi comme pasteur lelo lengo za loko la papa site oza loko papa nsembe yango belé ba koti na magie yango belé ba koti ba kisi bi simba bis même musala TV ba tu ba simbelo ba même musala réalisation ba simbelo ba kisi tina okufa nganga kutebi ke ngana kutika jamais ozo kisi même yo nganga ayebi ke jamais ngana ozo kisi zala iko ketamola malembe sunza menga pa nana kotiakal obi vie ba kisi okoma limité obi si y a quelqu'un qui est méchant la diable on me nzambe nous am suna les mains na la ilanga mais diable ça que faut que lien nia dal bo soko damete dame yote akoma lukazu mère na bino sikoyo yo bambongo ebele ozwatani bapeso bikilo kwa mutabikila siko mbongo sentiment na ngoni. Merci beaucoup. Ngaka ba $10 na olia nga na moi bien pour na bikila te mais yo tala bana ba kizengi tala nengo koma okufela batu tala minyolo lala yo wana okena cimetière tala koma olia biloko dal pona mbongo iko kelo kanga proverbe mongo wa pour tambola malembi surtout dans l'école iko kelo nanga kuto sekano journaliste munene no batu so bisaka journaliste munene ba mata na moto obongo sali moto za mona déplacement na ozela nzambe habite ngaza besoin car so tamé makoluta seki na perdre ni na sina sota ba dimension wana to sala staff ngamona ngao na bossa na yango 207 zando na koti boy elobela nga rien na changer te iko keloken. Merci beaucoup papa Max, merci à vous tous qui nous avez suivis, qu'on se trouve à la prochaine. Bonne Zambé Lola les Ofota. Bye. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, à quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka moninga, tala bato bako kende.
okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo etala bato bakoleka ntango ekomema ngai ntango ekomema ntango ekotika moto te bakulutu bayakala basi bakende moninga tala ntango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango eza komema ya mari si akena ye misa mungolo we tala tango ebemi ye papa de baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto we si akenda kala otango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa etango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka engela bomoi na yo epana yawe tango ekomema engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekoleka moninga tala tango ekomema moninga tala tango ekomema tango ekotika moto te engela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin Ebeya tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe